Moi en plein tournage dans le groupe Les Réveils, il y a Marelle, na longo vraiment en plein tournage pour na santa qui est ici mbaraté. Fan sabatabiki non la merveille à longo mais na ba raison na yimoko. Si tu comprends bien, Mama Chako Mutu atinda yo au sala groupe. Est-ce que oyeba likambo o esala ke ba combattant ba inabino? Ah. Oyeba OK, marche ezali non? Et un plaisir tout le monde ni pe moi mi coller tous les cas mais les lots nous va permettre biso to solo la lisusu ensemble na pesi bino na mbote sika bozali na respect on azalaka nango et pas na bino internaute nyonso ya Info 16 malgré kin boyebi kini ndenge ezalaka malgré bapasi malgré minio commun ya Yesu azosalaka kelobi nango ya André Kimbuta yango ya Yesu azosalaka mais lelo tozali ne sengo ya koyambela bino moko na biso ya ba comédien artiste comédien à la personne de La Merveille. Tu éviter La Merveille ya Fali azongo pas Fali tu éviter mais lelo batu ba kolura ba comprendre La Merveille ce qui azanani. Bonjour La Merveille. Bonjour 16 mm grand journaliste et solo. Bonjour. Vraiment, merci. To sepeli vraiment to luga ki o mwa mingi po ba juro to komi na système ya kokende kolandaka batu oza wapi to landiyo wana zamba to landiyo soki ba internet ba bengi ke yambela biso mutu X biso to kokende koluka bana kine bana poto na bana braza pe ba benga biso pourquoi ozo yambela biso La Merveille te mena sentir ba juro na ebite likamba olukela yo to oye bango lelo La Merveille est-ce que na moi ta mokie ko expliquer batu moi parcours na yo ya qui est dans La Merveille à Outiwapi. Merci 16 mm grand journaliste. Moni aura toujours un babiso dans respect. La Merveille parcours naie a bandi yango et pas Mama Chako na âge de 12 ans. Et c'est ngaki ketan ozo banda yango to sala msala to salaka il fallait quand même nazala na notion. Notion ezaki ni mama pesa nga ida bindingo kangami nango. Vaut mieux que continue en open antique. Ndena banda pe Inas après Inas wana ndi na yokende ina mais grâce à Mama Chako tant on a zo banda déjà mon salon na banda on a 12 ans on ba bien bato ba yebi ke dans la banda on a 12 ans so to comprendre à 12 ans c'est que vous allez mineur na logique fallait ba kanga Mama Chako pour comment ndenge nini Mama Chako kondima ba mineur azwa ba on na musala non bon yo tala film mo bete ba américain mo na mo ba bébé kuta sala film fait ba kanga pe producteur wana. Non, mon n'a pas ça la maramnaï. Il y a un peu Mama Chako mona qui tant oyo ezalaki ke nazaki mwana ya suka habité yo il fallait na personne makam. Na pesenga makambu. Merci maman parce que na bika yepata la rémission Info 16. Donc vraiment yimta salanga vraiment que La Merveille quoi. Voilà. Na gishasa au mona mutu so saliga mo épisode moko épisode ami balé moi 3 personnes 4 personnes à venir ba beleli ke ayoza danger mbala moko sali mouvement yango peka esali mage pa na yo non moni makambo na loba je crois mon copain trouver mère ebisayo yango je crois tout fandaka izalaka na misu po bate belé pe balobaka ba jeune on papa sans société ce qu'on a chaque jouer ça na papa sans souci papa Doudou ba vieux Kidia ba papa Louvre ba papa Levant na papa sans souci wana na film ni wana siko to joie na les leaders na habité sona kota ngomba chaîne enoleka na raga déjà ba sira na maman jouer singa na no moi mukie omoni mama fansara réunion groupe ne série wana sala groupe comme nango okapi wana pesa non mise en pied na groupe sans souci tant maman sala groupe moi na pe wazaka moi na mukie na batutu ezala ngai tellement que la bandaka cop oyo nazo tanga nanu maman monaka volonté amonaka comment na linga musala maman binanga non na kotika ngo kinde ina persi boité je crois maman oyi ba yango bien afin ça réunion bi que lelo to lobi mutako défendre ngai un jour ezalaka garçon parce qu'alingi musala pour prévenir pe azara fier pour défendre moi na 12 ans pour défendre moi na 12 ans moi na 12 ans vraiment quoi ba tout lelo to travailler na bango na okapi bazati bakufa bakufa te me ba musuta musupe ba komana ba pe ba changer ba musupe ba komana bango pe côté ka ba bleu na bango ba musupe ba tika na bango ba abandonna mais tellement que déjà maman pesaka nga vaccin ya art ça dit azalo ko neta lokaka nga déjà na musala
Pour preuve année, bango tout bazate, les longs années mnaza. Wana totulanda parcours mukie ya la merveille. Bana poto bomona ye abo abo donc abena bodon confusion kuta l'équipe ba musicien belé na boybiga na bike moi ba pele ozala moi trop ya wilision na pesio mbote Zowen Kiambi toujours la merveille yo la merveille olongwe pa mama chako osali mouvement na yo na longwa raté mama tanga yako mona désordre et yaki kokoma na groupe par rapport ya ba mikolo bazalaka de mama ben bango tout biso tout bino non nyonso tout bofana na parler na bando benga bino bon mama yesa bango tout bafanda déjà na temps na ngana ofande pas mama chako mama yesa nga ke yo sikonde ozana mo ofande zate il faut persévérer ton a yo diplôme d'état mama tindanga na groupe Marlène abima le kana le quoi yo lingi ba non na trop linga jouer moi trop français na yo non toi na classe mais quand nous na tinda au groupe ninyo c'est ngabdan na groupe préféré groupe ya Marie-Hélène Marie-Hélène oyo azana groupe évangélique oui comment les réveils à sala les réveils naie tozala wana muta recruter nga izalaka iget en na poto na PCP bambote place azali yene mta recruter ngai tant à recruter ngai na yepi na banepi travail et après na batama tellement que singa ke na si ça no ambiantique nanu ndila yako singa ke non la côte savanga na longo en plein tournage na groupe les réveils ya Marele na longo vraiment en plein tournage pour na santa ke isimba raté et simba tende nini biso déjà na série na biso tant aux travailler tozalaka vraiment belé bah déjà on a des accords départ ba Christian Shoga mais tozalaka na tozalaka ba Elise ba Massimo ba Bossé ba te belé ba combattant ba presque belé tu vois déjà que au ça la travail moro beau fournir déjà tout le monde bon dimango témoins aviez na Blaise Lukando yemtando matza biso sen wana donc yemta yebi ayebi ke pichwa combattant évangéliste Blaise Lukando na pesio mbote na ngola azarape idole nanga parce que travaillera makasi pe kitoko idole nanga vraiment rapé vi voilà donc yemtano matanga scène yemtano lobela biso moni apesa biso pe moral artistique parce que artiste il faut vivre na moral voilà bon tout à l'heure qui ici mais souté ndé la préférée qui non assiste na un chic toi na assiste chic na yo zonga suis pas mère na yo que les étoiles de bobo toi na yo que na les étoiles de bobo na les ozalati et pas bobo ah non la PCP mbote président Bobo Manoka tant na qui n'est pas Bobo na bon ça va problème et ah on ce qu'on a fandi donc na qui ko fanda tant on a fandi dans les étoiles de Bobo na joué au moins 3 ou 4 pièces na joué qui déjà zala qui tokos na meko kata yo na moké baloba e pas Bobo kuna na zo biso bozana ki ndumba moko numéro donc na ebité suite ndenge nini donc dossier que yo salé pe musala na yo ah non moi marambo na solo la na yo 16 yo za grand journaliste mon ba question bo ifu zalaka mon émission za émission bazo baté donc il faut bien muta mayela e ba répondre pas bobo izaki beaucoup plus musala na yo ndem te pesa au rôle so ki yo yaki kolinga c'est que yaki musala te o a matsonde ni bon tu évoluer na biso ton na pas bobo mano quand on a joué 4 pièces. Et après, c'est là, tu fais travailler. Un jour, tu fais un président, un président, ngai na moni, na ok continuer sauter. Ouais, pas bon. Ngai mo na solo là na président, solo na épée à bongo. Tu as dit que non, président na moni na ok continuer sauter. Ah, écoute le bon, la meilleure pour nga bino. Président ba rêve na nga na ngo étant que na ona zuna nchik, na ona prena déjà pas mama chako. Et bien quand il faut nous savoir le mot 4 la merveille solo aux un problème ah président ça n'a pas de problème pour ani de nature déjà n'a pas problème na monté président Pinza le balanga solo donc ils allaient appeler jour anniversaire parce que n'a pas le 30 juin président vraiment ça la est passé abdanga la merveille pour ani abibo est-ce qu'ils appellent solo ngabe président solo tant na yoko fa na parler 4 ba séance et bien la morning été na yoko fa ça batabiki non la merveille longo mais na ba raison na yimoko on a longo na ba raison wana olongo 3e groupe totanga 3e groupe ce qu'on a passionné zaki nango ça dit na souci mo be na boya qui vraiment ko quitter groupe les étoiles avant parce que zaki place on a fandaki ce que senga ki que non a sala makambo e senga quoi mais na bane ko lungo pina na volonté na ngati mais na longo kaka na volonté na yo parce que senga ki ke na moni na bilo moko fo esize
olobi bilo moko naza nango ezosenga ebima atuniyo mutabeti libako lobi mutabeti nga libako te donc ezalaki na volonté na yo donc ce ko kabwana bon déjà famille déjà na mesanaki neto na yo fanda nazonga ki pa mère déjà yeba ngai tant amuna nga na koti na fandi abiyo za na problème ngabe ana problème na problème na c'est na problème tape donc ngabe mère na be na longo na les étoiles abisinga mokando longo les étoiles na bisa déjà muto défendre ngai ezala yo pour prévenir bate bilé bate awa pe ozonga te po bato tout oyo baza na kati ya groupe oyo baloko ya bana baleki nao parce que yebisa yo ozonga api kende sala groupe nao donc soki to comprend bien mama Chako mutu atinda yo au sala groupe peut-être mona que oya le suko déranger groupe na ye na ka ko déranger te parce que na ebindingi mama akolisanga beaucoup plus na travail akolisanga beaucoup plus na kolinga nde batu obosana bango musala akolisanga te que peut-être ndenge na travail rabena mettre batu musuma à l'aise c'est que tout ça musala ngo bien te vaut mieux faire ça musala bien pour batu ya poto bata la pe biso ba ke na la merveille ya mutu mo bo ami se respectaka trop vaut mieux biso peto respecter. Bon, voilà, Tolandi parcours ya la merveille. Ti okoma esika okomi lelo osali mouvement oyayo. Mouvement ngokombo na one. Mouvement nga comme ngo Arsenal des artistes. Place c'est qui ça nga peu place na mona ba problème nde yango. Artiste na biso komone la merveille. Mouvement na ye kombo na ngo Arsenal des artistes. Donc si on a compris bien. Non, si on a compris bien, fallait bêta n'aurait pas fallu pour papa. T'es là, idole ya président fallu pour pâté. Na PCP bambote place à Zali, à la montazo même appelé bender la musique na biso libanda. Idée Arsenal des artistes c'est là déjà depuis kala. La merveille on a fandi ah ils a comme ya obambate maman Botinga je crois à Otalango maman Tété Thérèse Ngalo la 600 clés. Bino boza boye au mona na parler mabano benga na bango yo Philippe. Après comme la merveille comme yo qui fallait pour pas bimisi ba la merveille ba dede yo pour comme la merveille. Et makamo même na lo bano boye masana nga to kolane ya katia za siko na Paris Glody Balou ayebi makamo bi ke non o la merveille mto sur la Glody Balou parce qu'azara mingi Angola Paris Glody Balou na peso bambote place azali papa na Joyce vraiment na peso bambote na pesi Gloria Océane mbote moba motema ya batu ya Junior Were donc na pesi bambote na pesi Tirsi à la brésilienne mbote yo yebi ndenge to solo la déjà. Et sans oublier Deborah Mbaki na Lukapa na Angola Orlando ibi makambo donc comme on a déjà nazala na ngozaka à la merveille donc izalaka comme mon docteur m'tapé ça maman nanga abike o aza ndé na moneli aza vraiment moi façon quoi comme on appelle ça on appelle ça comme la merveille quoi. Bon mouvement yo Arsenal des belles mélodies. Non. Arsenal des artistes. Arsenal des artistes lelo ekoki simbola bonne. Arsenal des artistes na makasi ya Nzambe ndenge tozo bunda kaka ne balakisa biso folom doit se battre nde papa Chéra lobaka bientôt tozo kokisa 2 ans. Bon na 2 ans wana bilan na bino ezandeni bilan to kolobaka ate kiza positif parce que to leki na batama boepe ya mabe parce que likemba pesa la qui fona solo la claire likemba peneza qui parce que ibike makambo to tournaka c'est clair place on a na sebele na yo pour artiste sona yambi artiste à l'obarake makambo ezo kende bien makambo ezo simba mais par contre yo ndimi quand même que ça makambo se bano simba te que bilan est clair abike no bilan nga bena normal c'est que batapoto bakabela ye lisute parce que bilan est normal nga bilan normal parce que ezaki 50% ezaki bien 50% ezaki mabe parce que na tia siko place na lo bakaki malam ezaki mabe ponanga parce que to sala ki bilan sur les 4 janvier awa parce que to tala ke non tozo sala musala ngonta tozo sala il faut to yeba ke non tozo sala ba sortie faut ba entrer sala c'est ce que to yekole la bato te barana ba poto basunga biso bato batala mingi émission na yo soto leki awa te to leka na site ni yebisa. Mais tu as remarqué les camo boetamboli moi trop na net et l'artiste les colons zonzink beaucoup miko boak mususu abwakeli muninga nembasu mususu ekomi bawela mibali ya poto bamsu bawela basi ya poto bamsu bakomobala ba mama mikolo na poto neti masa mona boy kotanga kombone ba jo ba obenge Macron
Macron hein ye azani Macron abala nega ba mère wana bon yo ozape na moi maman non na poto na ndenga réalité na okosolo la monga la clair na na mwasi na poto te soki bon a suppose poto luka makambo pe ya vers biso so momi mo bo amonani ya poto ozano d'accord te soki komoni tolinga te par plaisir amoni ba momi batala biso na poto wana balobara na biso ba encourager pe biso mais musala o soki ozolinga osala nka pona mwasi ya poto c'est que ça musala bien te mendenga na omoni lo arrozo pena bana makolo po ba momi ya poto balinga moi bato adimi boye ba dimi boye neti fali pour pas la merveille kaka ndenga zaleli donc moi elongi azofi ba moi mbebo aosira moi trop donc on a dit que ma mère est belle c'est que c'est de nous et ça est l'autre na que c'est l'été mais so balinga nga balinga ne musala na ngai omoni so balingi musala ngai sala nga bien na place ke balinga ngai kozala bo kozala tunde tozalela ka eza pona pe pona bango ne basepela na biso to salela ba film wana mais nga na sala film pona éduquer mas parce que bango ba trop na bisoté comment on resala ka film pour nabi que moi c'est mon bapoto benganga ce qui le lomu tabinga nabi te que moi c'est pota benganga ite nabi ka benganga peut-être acepela ki na ngai avec non atine la merveille code et des pour lobby à côté ce film est bien pas sepela et ça la bien à la merveille na tini moi ni na ngana pe na sepela inde na mona ki na émission 16 mon numéro na ngango wana obwaka ngai pourquoi pas il faut ça là mais ceux qui peut-être tam si azoya abike non la merveille pour aux moi boye moi jar aux la bio bogar banini do alinga no musala no sala so ya alinga musala no sala te wana aboma carrière nanga question oyo ngaite moni question na opposer oyo sikoyo ngaite bana poto bat batinde ngana poser question oyo na artiste nyonso oyo akoleka na plateau na ngai est-ce que oyeba likambo o esala ke ba combattant ba inabino c'est na pesi no ba combattant bote parce que surtout bandolo ba moni ba combattant ba bande on a biso bazo revendiquer ba droit ou isa valable pour na biso parce que to moni 16 na ngina solelo moko moni ba combattant na pesa bango fautité on a félicitera pe bango na makamba salaka au monde le biso artiste comédien même ba musicien to ba mandia au sakanate donc surtout ça la ba ko pour abika na vena mo na poto na serni mo na poto pourquoi parce que musala oyo surtout sala yango au monde le ba ke bande on so ba Nigeria ba l'équipe biso parce que bato basunga bango bazali a payer car na a payer makambe belebele mais parce que biso poto payer car il faut na beta mama na matolo il faut na boaka mutuki ngani il faut na boaka Deborah Mbaki na boaka Gloria Océane raison ba combattre za ke bino bozo soutenir pouvoir en place ba combattre pardon non sur na bino pardon s'il vous plaît depuis na bana makambo yo ngai na bino ndeto solo moni mukolo no yata mikili bobeta na bino ngate pourquoi na lo ba bongo ngana soutenir ninte na soutenir pouvoir te na artiste ngana saka musana ngana art. Donc, comme on soutenir pouvoir c'est que aux opposants. Il y a ni opposants, il y a des citoyens congolais, artères pays à Congo. Ils ont le droit à soutenir ce que Zalande on a mais net na gisha sande to vanda raboye chacun de nous a une équipe na ya kumisaka Renaissance Vita Imana. Yosko net na ba parti politique aux amuta parti politique ni. Na parti politique te. So qui na parti politique c'est net au ça l'émission tango benga fait na carte. Oui bien on te na carte. Na soutenir parti politique ba le balarna bon on li alarné mais ta ba vie na bino ba kinda ba sangani mama Oliva bengi po dernièrement mama Oliva uta yo bengi sa bango ba utoko tsape ba kombo mo bala réseau bima yo côté nos vraiment pourcentage te na en vrai dire mambona il faut tout na bango bato ba ok kuna ba ok kuna po biso to mais maman na bino pe maman cher wa kenda maman kenda ki na pesi pe mbote na bi ke maman tanga kenda déjà maman bezala bien parce que les artistes akene na cadre na maman suka benge ba artiste neti maman Olive ne benge ba artiste problème yati peut-être ayo ka souci ya ba artiste parce que tu as ba souci ba problème ebelé tozanga ba site ba tournage quand même faut que senga soko senga place au tourner boye o te papa zate o boye te balinga te non tozanga ba matériel presque belé surtout une info 16 to yobi misel biso ba matériel te to tourner ndengani
pour na minute on doit beto sur la film au bata poto baozi la film il faut mon nom info 16 parce que yo muto mettre ba moyo wana donc to na makamuti ke to lo ba soki ndenge ni ti biso to ke tango mususu soki ba kendaki peut-être ba ke na souci ya kozala artiste parce que na biso vérité soki oboaki te olia l'artiste nako sorte même à ta vie non le moment même à ta vie Richard ou yambi un jour artiste mboko biso ka ke no mangambo na loba so choqué to zola ndene. Bon, chaque wanande ba combattant ya ba boya ba olinga bo banda rolia na ba œuvre na bino mais oza au courant que le 25 awa Marc Ezali. Oui bien. Au moins bien na téléphone ba bisanga que no Marc Ezali. Yo yebite ke na Congo awa catholique alobaki ke bato ba marché. Sikonga nazo ko yebiso en tant que congolais. Awa tolongoli na ekoti ya artiste. Oui bien ok, Marc Ezali non? Na yo ki on ka ndenge informé parce que na quitté na Brazzaville, na Brazzaville tant yo informé nga bo c'est qu'ils appellent bien le 25. Tout à la cara oye oleka nzambe morayebi. Ba combattant balingi ndenge wana te, ba combattant balingi boye. Ba artiste po bolela raté, biso nyonso tozosala lit po mboka lobi ezala bien. Yo orobima oro marché to oro marché te. Wana siko selon de ba combattant ba osenga. Ngana question nanga. Mboka eza na pasi. Oleli ba matolo awa. Lobi po matolo wana esila ezosenga fo lit salema. Le 25 Marc Ezali ba combattant ba sengi ba artiste pe ba marché ba moni pe la merveille bu na drapeau na ye ya marche ozomba fa ba ila auto drapeau Congo mais ya marche la merveille a ozala marche toi ozala te moni ba combattant vraiment baza bato ngana binga bango bien ba roleka ta na CPI parce que moni lelo baloba ke musique ebeta na poto te musique ebeta te ba ko ba peke lelo makamuna biso ba filmer kota na poto le sauter kota pété vraiment pour ba combattant parce que nabi ke ba revendiquer pe droit ya mboka na bango souci zaka peke bandi ona biso na malgré tout pe ba sala ngokuna ba ya peto sala ngompe kata mais pour na bango ba combattant na siré bino ke no marché parce que moni bozana souci na biso bon bien na souci na biso makasi parce qu'il faut marambo pe longwa ba marambo il faut vraiment elongwa moni ngana au marché quoi na siré ba combattant bon na marché et puis au monde ngana télévision eza radio te bandeko ngana bimana nga ba jour ba événement na zwaka image na luka la merveille na marche bon mona so ya ko marché to so ya kosi biso merci to komi vraiment na suka ya émission na biso la merveille bato ba sepeli nde ba monio film ozo préparé ce qui bato ba kozo ata titre nango et puis moi ba salutation et pas ba oya yo ba za na poto na ba za na bangola partout dans le monde et ça la bango bien titre film oyo poto nabite ke na leki bato nabite ke na travailler na moko ya bakolo ya mboka oyo na art ba mama chaque parce que a kilo makasi kofana na ye musala oyo mtalaksanga nabite ke na leka bato tout bakotsa ba filmer na poto titre film oyo za extrême na extrême na ngina changer ba données presque ebele bo mona okana info 16 yango titan bomoni ke ba info 16 nzonzing info 16 ba mona ngoko ba mona on info 16 nzonzing donc bozala décider parce que na ibi ma mona on sana bi msapena chic na chang na mesa et puis bo sepi la makasi parce que na ibi casting bo lu ka to sala la bino mais to sala casting mo ya professionnel vraiment bo benga li supo bo tuna li susu filme moi ba remerciement na ngai omoni batu oya yo na bisi na bango bambote bato ba soutenaka info 16 nzonzing frère Richard Madeka ouais frère Richard Mabeka donc na yebi déjà que yeso tant à solo sako déjà bien c'est que ngabe na solo la bien pour anité tara frère Richard Mabeka na busani Zoé Kiambi balobi omoni nengo tinda ba biloko ane pas 16 ngana ozwate ya boye vraiment Zoé Kiambi na ozwate c'est pelisanga vraiment na yebi na oleka na émission ya 16 ans na yebi sake Zoé Kiambi solo la kitoko. Donc nous allons vraiment décider pour nous déjà que on a battu à 16 bossi marqué kitoko na biki na nous allons décider na bosani pété Gloria Océane à Paris ya za mingi mingi kota ba Château Rouge wana Gloria Océane mutema ya Junior Ouere maman na George vraiment n'engé to solo là qui
yo yebi obaki la merveille mingi mingi zalaka na 16 na monako trop Junior Balou vraiment yo yebi Glody Balou masananga yo yebi déjà papa na Joyce na bosani pété Deborah Mbaki na Angola na mincho za lukapa parce que solo la bien apa na lar na e blague kotote na bosani TV na ngacha chombala wana pe apa 30 kota ne jour auta voyage auta Italie vers ben ngaka ke petit za la calme na habita moi AR na oya sans oublier ba jogo po mi kopé na ba jogo Junior Kabananga donc Junior Kabananga ya biso ya yolo donc Junior Kabananga babi 9 à charge 9 à poids Junior Kabananga trésor pour tout mabi bazona bango mais votikela nga trésor pour tout mabi sans oublier il y a Jean Kassousou là toujours Mazembe oui sans oublier Joël Kimwaki sans oublier Isama Mpeko Bolingi Pangi balobi yonde jogo babi o confirmer tin Europe ba jogo tout na pesa ba mbote ba tuto ba olinga biso kini na rien ya kini pena na pesa peko na pesa ya kini pena pesi masana nga milimo masana nga milimo sans oublier masana nga mususu abeta na Mazembe coach na biso mususu coach na biso miayo vraiment asolo la bien quoi coach na biso zi quoi rapena vita sans oublier ve na biso ibenge asolo la pe bien déjà to solo la kati ba jogo parce que comme on ba jogo et puis na ba musicien pour nga bien na troll na ba musicien héritier Watanabe boss live akatela nga chikon papa chéri jibem piana papa chéri na lekela ki yo awa po mambolo bai na ngai na ebité papa to solo la ki on depo bisenga ke la merveille o tambola na car makambo na loba no 16 na oleka na mutuka na awa papa chéri bisenga ke la merveille na otambuso na car papa chéri na olela ka car na ngai biso bato tembe to chaka papa chéri la kenga car héritier watana benep bisenga ke no lokwa obete voyage na Afrique du Sud na zela kala mingi te makambo ezali Elmara babi muta tomboli musique à Congo fali poupa donc Elmara babi est contestable yonde souka donc sans oublier Ferregola Jésus de Niance Ferregola ngana ka moso boyi fali o boyi tete Ferre wana Jésus et babi voix angélique wana Jésus les padres déjà tout solo là parce que na kota yoli amon oleba fait oleba et pas fali tout là na bangote bon yimba tout ça là na bon tout ça la clip ah na petit rochero musicien mais na PCP mot de place azali donc c'est ngana za te na partie prité na yoka bonne musique na za rappel na ba rap déplique na za rappel mikolope ya fabre pe na OK na donc c'est ça quoi donc na PC bango surtout ba mbote ba musicien na pour solo la bien ngana na ba te ngama mbona te ngamusana ngande sala donc na PC bango tout ba mbote ba musicien mo wa solo bien te boye na masula mo oui bien wa solo la bien te na masula mbongo atika pe mambango yebi na PC pe mbote te na yebi na PC mbote asolo la bienté asolo la bienté tina kotanga kombone ntanga komne poani pona fula ebe merci beaucoup wa botulanda la merveille to comme na suka na mission na biso bandeko ouais voilà pesa numéro ouais pona numéro vraiment na bike poto bozebele bato na boa kité vraiment beaucoup misanga ba na bino beaucoup misanga penza bino bo soutenir œuvre au na sala la merveille vraiment ils ala bien bobinga mingi na plus 243 plus 243 89 29 379 plus 243 89 29 379 yango peka numéro na nga ya WhatsApp ou soit bozwinga pe na plus 243 81 27 58 771 plus 243 81 27 58 771 donc bobenganga vraiment na ba numéro na bo soutenir œuvre vraiment so bolingi garçon solo la mingi na 16 boy ala tara vraiment moi boy ezaka grâce na bino donc et ça la vraiment bien bo soutenir ngai na za vraiment na bike na olemba code na olemba western pour na bike bato na ba solo la bien na olemba pena western ezala kitoko quoi. Merci là c'était la merveille. En tout cas, bomoni moi mobalo yo asololi bien pas solara bien pour na biso pour nga émission esuki awa ba ona tangi malam ba ona tangi te
na otanga kaka bino po boa bandeko na ngai elo na osenga kaka vraiment bo s'abonner na Info 16 kuna actualité zanga te kuna mambo kitoko ezali et puis bo bosana te Info 16 nzonzing waneza kaka uniquement pour na théâtre na biso to sekaka moi stress ekozala ko seka moi masolo kitoko vraiment merci na bino nyonso pour na lelo to suki awa